Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Voilà bandeko, grâce à Enoch Kayande bozomo na biso, soki tozui courage lisusu ya hotelema liboso na bino lelo boyebi actualité mutunyo so aibi yango Dadi Dikambala atika ki biso lobby na minute to sola na bino ndeko na biso Dadi Dikambala aza na morgue ya Ngaliema. Toyebi te organisation tozalaki na bandeko ya ba comédien ebele ba ebisi biso jusque là programme nanu ebimite. Maintenant ka sa na plateau bozomona naza na ba bizengi mibale, baza bizengi mibale, baza pe ba artiste comédien na cadre kaka ya ko lela yaya na bango ndeko na bango Dadi Dikambala nde na yambi bango bako se présenter to koyeba pe ko solana bango to koyeba pe oyo bango babombi na mitema na bango mbote ndeko nanga mbote vela ngai kizengi yango yoyo na bandi na poto ba sepeli batutu ba Holanda ba sepeli ba ya Willy Songa ba ebi o bazoba biso to bazoba metolo ba mingi moi surtout vérité tozan mawa ndeka to perdre pululu mundweri kutu moi minute muke tokotina kuna tepesa bango mbote nano epe kombo bayeba pe na kizengi yango nani ve kandele kay makasi omona na attaquer egogo yoyo bayebi papa ngo akoko yoyo papa egogo na ngambu na ngai oyo nazali na nani tuzu dangola namoni ozana kanda tozolela kolela na tozali mawate mutu pe akanda kolela pe siko kolela oyo yo eza ya kanda to eza ya mawa eza ya kanda parce que makamba vio bazo sala la raté ba fait to ça pona bino to ba bosolo ba vio yo bazo sala bino bo mesana ka ba vie bazo sala ba vie pe bato bazo organiser matanga po eleka bien esenga ki ba vie Enoch esenga ki ba vie basa la organisation est-ce que si batikeli bino baleki nini organisation ya matanga et puis bo sala yango bien tala o me ba vie na makamo matanga bazo lukela ni ba artiste ni ba kufa ne po bango ne ba liaka ba mbongo tala ve to ko bombelo ngutu to balelo voilà tozonga na no pas koko na biso ya kizengi papa kanda na bino ezali ya nini boza ba famille ya Dadi biologique te mais bozo silikela nini po ti lelo pe na moni place ba pesi mutu mbongo te mais bino bo silikela nini sikoyo yebisa ngai ebele ya ba association wana o basale la biso ba association parce que ponga préférant natanga kombo mutu ça ça na association nayi voilà mamo sanjo na association ve masumu asala association na ba misuso na yebite so ebele ya ba association wana importance nango za nini Dadi Kitambala va kufa ngana alo ba makambo j'espère batu baebi ba doclarise nga balandaki mission na salaki Dadi Kitambala biso to komaki ti na hôpital place via zalaki via zalaki musika ta ina sima hôpital à Mariano et on a sima wenza Mariano donc ça veut dire moi dispenser moi zalaki na Dadi Kitambala zalaki wana et grand star oya sala ba film belé na poto ba yebi mazalaki wana ba association tout ezalaki ebeke Dadi azobela tant to kunda pululu po biso to lekaki na télé to ganga ki to lobaki nde to mesanga ko ganga sai ça azui enveloppe aketa Dadi Dadi Kitambala zalaki na centre moro ya muke e bano singaka $100 pour ba transférer na 50 $100 mais bela ba association ezali donc si Dadi azobela wana mitema bango zobeta dugu nzambe sunga Dadi Kitambala kufa na ye poto bando kongola bambongo nde to mesana ta siko sara kufi na micho nde siko mona ba association siko nde bando travail wana ba réunion bandi nde siko so ki omona ke ça ça bandi siko ba réunion nayi masumu pa bandi ba réunion ba bule siko nde ba côté ba ministre et puis ba mbongo ba zuaka na bibemba ba artiste et kendara wapi
ils ont la sensité. Donc voilà ce que ngai d'après ngai normalement clairement ba association les années pour na baliwa ya ba artiste. Ils ont sensité. So to comprend bien. Kanda na bino ezali ke association ya Papa Masumu, association ya Sai Sai, association ya Anosanjo. Nyonso ezakaka pona kozwa bambongo bien kokundaka batu nde bit ya ba association na bango. Ouais, parce que pendant que artiste azobela, non to monata association monte ba assister na hôpital to na famille artiste. Au contraire écoute, maman livre vraiment oya so artiste akufa pesi moi muke bambongo na so kwena maboka mokonzi association moi mona na raté. Et mona na raté. Hein? Maman Olive mbongo nini oyo ye apesa nani oyo yo omonate. Apesa ki sai mbongo pona matanga ya pululu imonana kite moi c'est pululu comme le gatina ba réseaux sociaux pona koloba makambwana est-ce que moi c'est mowe o batikili mbongo ebele akoki olinga ba TV hein somo le gars c'est que mbongo na soki ngote en plus babi mama pululu esila ekuté ah pululu comme bimila bato pona nini bilama na zelana au soulever le mongo très capital Pululu a commis ko bimela bato Pululu a mo bimela bato admela vie ameki via na matonge awa via biso to fani na fini stade wana to baka Pululu a melaki on pas na ndenge ya théâtre to bibo solo on pas là tout ça la vérité to bomelo ko moko te Chiko Pululu akoma ko bima parce que bilamba oyo bakundela ki ye il faut pas mener na bilamba oyo ya scène bilamba scène batika yango pour nini. Voilà, sikoyo na minute oyo soki bayebisi yo ke na ba association wana misatu association nini ekoki kokunda pena ndeko na biso Dadi Dikambala association moko esate on comprend bakuta na famille ya fait na biso Dadi Kitambala ba solo entre ma famille o apesa mon association biso to na TV to koloba susu apesa sumbongo te la base on a retourné est-ce que ba mbongo pesa mara ba association ba sa ke loro te ngana beto ma solo ba association ba sa la loro te so ba artiste ba kufa boye compter ngako no monde ba association mte bo mabango parce que pendant que artiste obela association sa loro te mundu era kangama na ngale ma banata mulai association ni nango ke na opesa mbongo kuna au compter makambo yo ekomi ozala kilo ngamo na koka kosilisa ngote yango na préféré na benga concert na ngarit concert rit ako edengai vraiment bizengi bazo silika makasi sikoyo muta kabola ngai na bango eza concert na ngarit pona avant bima na ngai po rit azokota po a continuer na bino soki bokoki kosenga Mama Olive bokoki kosenga ye nini. Bon, au moins pour le moment, c'est un homme qui fait et l'homme qui a gagné à Liboso, au moins biso to na biso ba bizengi, toza le roi ba fait wana te. Au moins les loso qui ba ministre bizengi donc makambo bizengi ba olo ba considérer ngote. Ba considérer ngote voilà, si tout le monde a message ko ba dash montala muta pembe yebisa ba bizengi ngo bango yeyo. Biso tellement to ba bizengi ba considérer biso te. Au moins Maman Olive to ba ministre culture ah so ba un peu so ben sa ba artiste ta ba ben sara Elombe sai au moins na ve Masumu siko pendant que ba mikolo wana ba benga no ba mu baza ba lobeli na biso yo kasi Maman Olive benga bango na sa ni pona ba artiste au moins ba ko molela bango te mutu ganga bien te pine beba ki mwana ngazo bela pendant que ba artiste ba souffrir na likambu moboy toza ba sala ba cinéma te ye mono Masumu ba benga papa ya art congolais ake sa caméra na aéroport andila filmer toi tourner so ba lande pa ba na mourate alnyo sono bo tuvanga normal bokoma bino so artiste akufi bokoma côté la ministre botambo pa ba député bokongoli bambongo famille artiste e mona ngote ya normalité il faut na tomboka parce que ngape na artiste lobi na ko kufa ya mona ba association ba ba sokode ba nini to ana importance na ngote souci ntolinga ngo ko TV so ya Dadi yo akufi hein na moi moko to na ne moko to kufa combien de fois. Mais est-ce que association mutezo boma bato bien eza nango liwa moko naturel wana tant ozo répondre ngai rit azo continuer na ngai rit nganga mbona kokango te yango nazo tikela yo charge oyo question na nga vana bimana nga pona koya kozonga na sima association oyo nde bo regretter makambo liwa eza association mutezo boma ba artiste congolais ou bien eza bazo kufa liwa moko naturel neti Dadi Kitambala neti Dadi Kitambala akufi na liwa naturalité Dadi Kitambala akufi na kozanga na pasi Dadi Kitambala kangami na hôpital na sima ya Mariano
moi dispensaire à moké via tourner ba film belé to yebi na poto partout to yebi kitambala tourner ba film be kanga na hôpital $100 à pas besoin sanga pour ba transférer na hôpital monene. C'est bon. Bo ba association vraiment. À part nos associations nan yo lobi pe bien via tourner ba film belé tant ba producteur bazalaki. Mais non ba mbongo ba bande ko zwa wana oye dadi kitambala zwa ki wana to bande tourner ba film. Est-ce que azanga ki ko bomba ou bien ndenge nini? Te omoni biso to beta no masolo ko bomba abomba mbongo. Abomba mbongo te mitalié biso to talaka kombo na ye wana omoni kombo na ye wana ezali kombo mukete awo kufa na bande wana te et puis na bano so sesa ya na enveloppe wana ponga le kana mission na lobaki bon ce que la fait attirer ni sur et aussi mon sur attirer $1 kana kata enveloppe bilo kasi so ba meme muta enveloppe akaki ya chocolat ndebo kati otike mbongo ebele ba ko yele pa enveloppe ya chocolat bebe na mbongo malonga te. Sikoyo problème eza wana toza pour ça toyeba eza vraiment nini lo konyo à la base ya ko atabino mo kwa ne passé to leli ba mama mindondo to leli dans ba tebe ane okutu ba mama zozo ba kei to moni na ba cinéma de best ba papa mo kwa kufi susuana donc ebele tina ba France kuna artiste moko ya kalebi so ute ko parce que eza bino moko baza ba cause liwana bino ou bien eza nini tozo comprendre te bozo si la banani so ndo se pesa biso na ba télé soki pona aussi la liweza mambo nzambe na zasi batu faut pas comprendre le mot na lo basiko liweza mambo nzambe soki pona ba artiste ne ba kufa wana eza mo nzambe nenga yebi na classe mambo naye mais na ba artiste musu o ba kufa ba liwa moto ko lobela te neti so ebisinga liwa pululu na lobela ngote po parce que pululu akufa ba souffre ba mort subite na ebite so za subite to subitement akufa liwa mo ndengwana so pululu mutalala ki lobela muki akufi to ya le kana TV ka pona sentiment ndo finga batu. Pour te comprendre qu'il y a liwa mon normal. Tout le monde a liwa ba maman mindondo abeli bambongo ebimi akufi kaka. Et puis ça l'année bambongo ane bima ba mutute. Tam sous famille na relation artiste. Vous comprenez? Ceux qui te beta ba c'était so to lobi no makasi na siliki mingi pona liwa no ya dadi parce que dadi akufi na ba condition mo ya bien te aussi longtemps za ki star. Boko kufa ba artiste wana etalié mo nzambe. Etali nzambe to ko loba te to ko te mais na mutute nzambe mo ayebi pourquoi aoswa ba na ye. Mais na comment comprendre pe liwa on pe ndé comment so yenga ba artiste comédien kimi. To pe maman mu question ngana ngama musicien pe po to sala ba tour ba artiste comédien ba kufi ba musicien pe ba kufa ndam. C'est bon toza na ba de kizengi na biso. Tondimi na cadre kayo la papa dadi biso nyonso toza na bino passe na mutema mais to keka ko continuer na passe te potala kaka mambo comme belé so bokoki ko sexa biso ata na moi lo mo mkesa en tout cas pena bolimbisa biso toko sekisa batu te toza na kanda tozo si la maman yo rondi mais est nzamba kolongwa liwo ta bwa kanonga mo ba journaliste comme ça yo kufa bongo siko muninga mo journaliste sexa batu hein et là normalité. Comment possible que les musiciens soient artistes et comédiens? Nous avons dit que les joueurs sont joueurs. Tu fais des joueurs, tu jouer, nous avons dit que tu ça le coup. Et ça, la bisogno se passe. Oh, ça, la bisogno se passe. Biso, tout le monde a moko. Vient biso Charlie vu de loin. À Bouddha Liwa. Liwa et ils ont parlé et bien tout ti ba ba Kazangulu. Liwa c'était. Il faut une zone ménager à zone isaye. Au moins Ve Charlie ba luka nyos bazoye mais bakokate. On comprend. Soko bazo lungula susu il faut les bâtir biso to fona bon. Ta mère. Moni ba association na en tout cas bopesa bon bon te. Tout le bon en vérité. Bopesa bon mot. Oh pesa bon bon biso to ya ndenge to lo ba ka to ya to lo ba. On comprend. Po mbongo bopesa bon ba sala ngolo ko mokote. Neti ta mundu era banda ko bela. Et loko na bosa ko lobela. Neti ta mundu era banda ko bela. Mundu era mi kufelite a na hôpital mais modero ponga bomba te na mwa muke na modero abenga ba atali mero. Azo bisa bato poto ke mundu era kufi na micho limero mutu tata besoin soutenir limero yango modero. Et puis toi kufa toi aussi la mengimta mabe si la te. Comment? Tant d'abord boma badinga ba artiste ba kufa. Ah biso to tikal et to dossier ki mta mabe ponga pe na kufa parce que liweza ki na njili. Ezuve mundweri. E beti tourna ni na kitambod. Et c'est nyezu pululu. Et na kasafu bezi dadit. Na micho etemi na lemba. So te biso na kufa. Mais na lemba to moi de mami ndondo déjà kenda. Bo ba biso ba batalemba ba sisi ko kufa. Hein? Parce que yo lika ba artiste ba kufa. Oh mais ngani na za ba ndoto na lota ki o ba artiste musu ba kufa na rolo bango pa. Kolobate pardon. Ah kazi na bombi. Na lo bango. Eza ba artiste musu fo ba kufa no ba sisi ko kufa te. Et puis nzamba sa makambo ma ge vemso dadi na regretter parce que na mi jouer là na été. Ve dadi na c'est pas parce que ça nga passe pour na jouer na été. Bande ko ba kufa na ba bien.
mais un artiste monsieur a mikolo na fo balongwa cette fois-ci faut ba bilongo ezonga et na ba marché hein au moins ba mikumba misu batale pena mora batali ate nde mama wa kende photo kata ba 2 minutes ba kima bafana ba poto ba la duchesse ba fana ba poto pour venir nani ndeko na biso msunani herman romano tourner ba film ba nini wana prépare nde mona pasteur on ba moi ça va ba bilo mo ande wana so ba bilongo pe fezala ba batala on faut ba somba pe CD batali toujours ba sombi pe CD batali ba monument batali pe ba gogo mais makamba ba CD za souté paraît que ba producteur nyos ba anda ko produit bino vraiment ba yo kana appel souté bon makamba CD ezala te biso neti nga loba na lomo nga dépendant na gouvernement mboko te nga mamna ngetala no ye moko nzambe na makambu na ngai moko ozo comprendre donc ça dit CD zala nga na yo sala succès na ta CDT na beti pe nzonzingi na ta CDT po ba nazwa mbongo uta pa ba tuna poto batinda ba soutenir ngeza po na ta CDT donc bino mo peto kike bino bo finana ba ko benga mutu bwe na filme bo etaki ngandi mais yo po finino muninga ote akoma fia po yango to ki yango sali ba souci nyo po pour la kende te pour le coup pour na bongo te kasi amaka mo pe d'autres pas pe fait dadi yango pe ba sala pe click na bango mais bango sera bango mais nzambera mais te so la ndeli bato basala makambo ndenge wana bon yo moni na bisaka lo mwa liboso na bi tozo bunda to bagare na ba vie wana basala click na bango moko boye donc moi kuto oko théâtre mais siko attaque basala click wana bango numba pesu no ba posa wana ya osala o boza ba pesi biso ba posa te biso to bota manango omuntu kwana na lemba via na modero amaka so nzonzingi akanga ba petina lemba mo e mata chango ya te akanga ba petina lemba 5 bango bale so eke matete o comprend nani o ngau asangisi ba petine bango nyonso basa suko ya yango to baki ya ba vena basala te si bakoli balongwa yango mo be liwa pe ezo mona ki mutema o bango basala ngo on pa biso to yaka wana to tsa libaya ba mata ba kita biso to tsaka libaya wana ata botsa libaya me boye baki bango nde ba pionner bango nde mutu ba bandi ke po bino pe bo bima ba bani ngilité ba danga bazala wana ba vena biso ba sia tulo bazala wana ke bango batika ti mutu bango ke bango nde sukumba tikali etonke ba père na bino ba père na biso te na mitema ba père mitema be est-ce que ba oza to zape po na ofinga bango te ba vena biso o comprendre to ape na po na ofinga bango te ba vena biso ya pas neti nga po na ba artiste na toucher te bango ba ebi to zala rabwe to kana te nga na beta nde seta po pa ba association et pourtant ça va association ezate au artiste ba mone la passe vous comprendre et pourtant c'est ezate mais to le la rara même si na bi même na mapoto pe ba association mso esama so to sa be miso po bango ba ye ba po bango pe bi ana kini ba association ezali le lo bango ba rali comme que takati pe imaginer maman livre Robin za ba artiste na kinga ka to mo msusu ana zui o la benga da ba artiste ne mo ya groupe leader o la benga da ba artiste ne mo ya groupe mais atie ba komba ba ndeko ne ya famille ta niveau ki muta mabe tina ba artiste na bonga leki na to benga na film na vraiment et moto awanga na ko kali souté comme mamba ba secret mo ko bima na supportant o li souté yo na benga 16 mm ko tarara po no ya rozika pam. Merci beaucoup Rit Mwasi Kitoko, vraiment na remercier yo. Le débizengi ba lo ba makamoko eza tellement sérieux, eza ma mususu oyo tozo maîtriser ma mususu pe tozo maîtriser yango te, mais na yebi ke soki comédien moko akufi na Kinshasa makambo ebimaka kaka ebele. Kanda na bango o bazoyoka balobi Dadi Dikambala azalaki négligé. Dadi Dikambala basundola kiye. Mais soki Dadi Dikambala basundola kiye mais Dadi ake kukufa na hôpital la munene ya Ngaliema ndenge nini. Mutu azalaki négligé. Fala azalaka na hôpital wa simanda kwa kufi na Ngaliema. Kasi yama muna uto loba na loba ki entendre ndeko mwasa la na bike soki nga na lega ki na émission na loba te. Mais balinga ba ki otika enveloppe akaki wana te marqué mambo yala na kasi to ebité. Tango Dadi akomi ko bela, Dadi azui moi temps. Azui moi temps na hôpital wana. Biso ba oto na ba mbongo te. Biso to mutu muso ko soutenir yo na mbongo na soutenir wana ba prière. Wa pe na fona lo ba en vérité. Comprendre. Tango Dadi abela, Dadi azui moi temps na sima na dispensaire wana ya na sima Mariano. Biso to ndiko lega na télé, to ndiko loba, to ndiko loba, to ndiko ti to mona na association moko ya mboka na biso président na bango moko Fiston Sai. Nda memaki enveloppe akeko tala Dadi. Enveloppe na memaki akendaki pa mema pe caméra. J'espère batala ki on na ba télé na biso awa. Fiston Sai utota Dadi kitambala tigele enveloppe ndo monaki tant ba tumsu ba lamuki ndo moni Dadi kitamba ba ko sali transfert na hôpital ya munene. Tant ke na hôpital ya munene tellement zali na mascara ba sala ki on ka bongo ba tie caméra po ba du ba mona ke basungi mais basunga na bango bien te kuna ti Dadi akufi elaka ba magima muso akufi na ba kisi. Fa boso makiso fa ba sala be fo ba sala boy.
ti ememi ve na liwa. Siko na lina tona na ba association wana bosangana ka pona liwa ou bien bosangana ka pe pona art ekende liboso. Eza ba association sentiment ka yango mnolo ba yango ti. Eza ba association ba sentiment. Ba association oyo e fonctionnera makasi mingi koleka soki artiste akufi. Pendant que artiste azana ye bien, ba association avant même ta ba réunion ça maté. Si on a mis chonde dadi akufi, zelo ba nomona ba réunion hein, au mona sesa bando sangsa ba oya ya kitambo, ve masumu ando sangsa mo sanjo ando sangsa ba sangsi ba réunion belé aller ba remonter photo côté la ministre, photo que le député intel, nyoso tona ba senga ba cotisation ya matanga oyo famille mo we yebité. Et puis mbongo temps bozon be mo we ipe eloroté. Lelo moi ça pour le ba TV na ba réseaux sociaux ba musu ba finga menga mona ki normal parce que solo ba ko mamo livre tanga ya katika ki 15 000 $15,000. Oui. Ah bon bah tinga ba vérité ba potonde ba mona 15,000 atikela ki masumu atikela ki mwasi saisa et mwasi ya pululu atikela ki nani 15,000 wana 15,000 kasi atika ki ngo na po o monde to abwe soki ba nde monde artiste akufi bwe tande mambo kenda ko mo yo pe soza président association yo poza en prêter na yo mo asala na gouvernement oyo côté là mais o le la kana kombo ya artiste o akufi non to tu ko perdre dadi kitambala prêter on attend on pesa mbongo a pesa pa ya yo leader association na yo siko selon mbongo nde to yo ko 15,000 ko ki na maboko ya leader association o ya kendela ki mamo livre veut dire Papa Masumu sikoyo ye association na ezarso an tepeso nini wana ye nde leader ya association na mbongo ekomité sikoyo tango mbongo ekotaka tamba sombaka balobi no to louer podium tozo louer tozo somba cercueil tozo somba moi masanga basalaka calcul ba pesi bino compte rendu ou bien za la vie Masumu ye moko asali makamu na ye na batu na ye esili na ngobe ka ndengwana bon ese ba association mutu basala ba kunda ba artiste ba association ba yana ba biloko moko ngauna kama na mona association mo mne ba somba flair na bemba pululu flair kaka ba prêter ya kitambo mutu bakunda pululu ba prêter ya kitambo na bana poto ya kitambo ba pasteur ya kitambo batu batsa ba podium wana bazwa photo bomona ya pululu ya munene wana eza mutu moko mwasi mutu asali sango ozo comprendre si va même au hôpital Velodrome ana soki ba nani stade Velodrome ana soki ba pesa ngo pona ba reconnaître pululu c'est grand star na niveau ya kitambo atelemisa kitambo bazui Velodrome ba pesa ngo za disposition matanga na ba mamni ba soso ba ça le lorote bamsu bayana ba jikutu ba soso mne mo bayana ji wena ji point sikoyo lelo po tolobara po changement ezala na makambo hein yango etinda biso toloba siko ndenge dadi di kambala akufi déjà tokoyi ko sala nini po to changer makambo hein makambo ezali su ndenge ezala kite ko finga na esila moyibi mbongo esila tokoyi ko sala ndenge ni bon ça va na yo kiyo tout c'est un ve akunda mano ba kunde ndenge nini po ba association o bozo boya wana yango ka ndefo esangisa mbongo etamblo na ngote on comprend famille e okunda ye à part ça ba fan na ye o bazaka libana mboka ba papa londia zola ba jino senga ba koya na famille ya mowe ba kotika ne fiske moi quelque chose pour ba kunda mo ndeko na bango on comprend ba association na pardon ba kulanda kaka o dede sebe tela tokoloba vérité musana biso on comprend vérité bokabonte tokoloba on comprend mowe akukunda manande moko bien on comprend parce que aza star akufi na mboka na ye on comprend so na trois associations wana bango nyonso bakoza mabe te so balobi na tous les trois wana nani akoza la moi malamu o soki lelo toke na élection ye akokamba bino malamu nebe venanga 16 mutamala maza te wana ona ba misatu mutamala zela na yo kana gogo na bango misatu wana na lina tangelo po aider yo bien association ya Vieux Masumu association ya Sai association ya Anosanjo Siko na tous les trois wana nani oyo bokomona ke non so to vandina oyo aza mwa malamu koleka ba misusu tala association ezate obi pourquoi association ezate so to longona mama matanga art congolais au marché te même yemo pa Masumu na Mosanjo na nani wana nde baza bongo ta ko sa vantite azwa caméra qui tourner na aéroport Angile est-ce que bako permettre Masumu tourner na aéroport Angile maza papa ya art congolais nda mi bengaka ye Mosanjo age tourner na kati ya prison toi que tourner ka na mama ye mona bakati wana baolinga te donc comment possible mais bango bazwa kata bakuta na ministre qui tire art bakoye sa ministre qui tire art te que toza ba difficulté ba place musu to ta caméra te bazana papa loba mais bango so bakuta na ministre nde place bakoma kolela ba pasi na bango onga kudu mwana za maladi nga mutuka na pine bebaki baza batut
association ezo évoluer na eloko te parce que so tali ba film o ba batala biso libanda fa ya ba vivre ba mona comment est-ce que to tourner ngo to tourner na ba conditions bien te ba association c'est sikoyo bokotaka nanu na ba association na d'association wana bo ça deraka ndenge ni volontairement ou bien ezaka ndenge ni pokotana na association wana bon neti ngai jusque là non akota na association monte nga na indépendant association na papa biso ya mama biso ba mbalandela ngai na ba ve na nga na ba nganga na ngai ya mabele ba mbalandela ngai na ba pasteur jusque là nga na koti na association monte na za mutu na akota na association avant na kota na association fona mona ba association zo tambula bien artiste akufi ba na ba norme artistique famille artiste batika likolela te so la les plupart ba artiste tout ba kufa na ba simara ba famille batika la lela o kaka moi sinazo lela moi se muntu ipa lela boye bien lela na sima dote mamo livatinda ki ba biloko e monanité bazu ba kwese gaunga muzo gaupa binga pele makamte ko yana maboka nani ta siko buzoba sikoyo awa bozo critiquer ba association oyo nanu boko tate mais bozo critiquer ngo ndenge nini yo kotina no na likambo te mozo critiquer likambo na ndene kasi avant mutu pe ba sepela na temps ba mona mambo sala soko sa mambo bien avant que tout mutu approcher on comprendre ah tipo azara bien bo kasi neti lelo na kimite na sara wana so pasteur Alekia yo mo yebi so ka pasteur moi Alekia eza li solo mo etika la wana sima yo mo pe bi li solo mais ba pasteur avec so pasteur Alekia wa li solo etika la awa te so ka pasteur moi Alekia pe so mbote 16 nde nini ah bien obika wana pasteur Ibrahim Masananga Ibrahim Kalems Alekiawa lisolo tikaliawa te yaza pasteur te nga bika so pasteur moi ah ça musa nzambe ne bia za prophète to pasteur Aleki pesi 16 ndeni biso to tikala to beta lisolo pe beta mabeta matoye bien so po bina tanga komona tanga ponga bomba te bon neti pasteur ni so Alekiawa lisolo na yeko beta o te pasteur so Aleki to beta lisolo te me to beta lisolo ya pasteur moko ya mboka na biso ah ça les film à Cibor. Ah voilà. Si bon, ils allaient Jean-Claude Van Damme na nani. Bon, c'était mais bon so mon te bon film à bolo yang 6 au talent. Ouais, pasteur soma saga. En tout cas, bon compagnie nga nazana bizengi to kende pratiquement na suka ya lisolo na biso. Papa ezo senga mutu akundama. Ozomba makelele nyonso to bitumba nyonso yaka na suka bavandaka basolola. Na minute soko koki kopesa conseil et pas ba vie na yo na ba association na bango conseil nini ko kopesa ba vie ba otide musika ba sai lo mote ti pas de digitamba tout le monde ba sa apeka lo mote on pas toi conseil ton père monter moi muté ma so na ba ko on penate on pas pour otide musika ba sai lo mote moto ni mon pisate mais vu ana za star akunda makaka akunda manone on pas donc conseil yo conseil ya opesa ba vie na bino ba masumu ba sai ba no sanjo ozano na ngote te conseil eza neti pena mingi te ba ve ba otika la ba ve za kama pasi moni adage mo baloba moi muke arozwa le devata bandolo va le koloba deva mikolo ezara moi pasi mais ba ve ba otika la ba ve toza obligé faut to kota na ba association pour toza ba artiste sauf faut dire que bango mo faut bongisa ba mangam na bango so ba bongisa ba mangam na bango to kota baba ve na biso to kota pina to ya souci ezali na micho nde to abe tozaki na dei tozongi su na dei donc tozo pema te tozo lela to ebite so ba kundi vie nani so akokufa mais po mezate toza wana tokolela ve tokozala na matanga makambo tu oyo ekosenga tosala tokosala ngo ngakuna mo pove baluka ta ministre ata ye moko aluka mutu moko ta libanda ya makambo atia wana bu apose wana likumbela ba artiste voilà tokomi pratiquement na suka ezalaki mission ya mabanga te mais ezalaki na cadre kaka ya kolela Dadi di Kambala ndenge Dadi di Kambala akei atiki biso artiste ya munene oyo yebi Dadi di Kambala te wanozano congolais te ou bien au vivant na Congo te business ambongo tapis rouge nzeta Moïse ba kombo belé mobali ya série lo la ngai na yebite ozana message ya suka okoki ko lancer poto kabwana na émission ouais donc bana poto baya landu dia zola babisengi bango ngalo bango met fatala muto apemeni yebise babisengi yango bango yoyo na bango bien sika bato maele basangani lo malonga ezala raté preuve no moni ba association tout bato maele lo malonga ba osala el sika bato maele basangani elo malonga ala raté
Donc vous avez une raison l'Assemblée nationale et le Moura Malunga et Zobi Maruna. Oh, même les députés Maël Bazali, Bazo Bapé Bali. On est à Bongo Nati, Moututo Rosa Maël était. So, quand même dans l'Assemblée, on a au moins des députés Maël Bali, Bazo Bapé Bali. Et on va mis ça moi et l'eau bien. Oh, bah, mais c'est l'eau bien déni. Dans le badage, moi, et l'ambo est simba député qu'on les a veste. Exact. So, moi, député veste, et simba te sera les gars, n'a moi bien tiens. Azon a coup. Voilà, bon, bambo te poto kaba. N'a pas simbo te na Junior Senda Boss, bah, on va faire la dans le salon de Paris et pas l'Andou Diazo, la ciseau d'or. Mbote na venangai. Ya Willy Songa, ya veut moi kala mingi mais ya Willy qui zengi yo azalika donc Clarisse senga la kinoise na Luanda na moni mbala moko Francine qui assiswa tuzola na mwana Luanda tongo na moni Francine qui assiswa venanga les vision boss abeta chou veut dire babi mbongo ekokana elongi mutu abeta chou boss mutu musaza na mbongo ma elongi mabe abeta chou mutu musaza mbongo ma elongi mabe ekokana te mais yaza na mbongo ezokokana abeta chou boss na pesi mbote belé na bana tu ya poto basepela na biso babizengi toza wana a bientôt déjà na bike ra na chaîne bozwa de moi bilo moi sika sika ezokota to profiter peto lela ya dadi wana voilà bambote ndebo na poto kabo na muninga ya abeta chou Eric Mandala le prêtre mutu mbongo moko ya nous so bokominga Eric Mandala Ahmed Chou voilà ils sont batu musude te bango de boni makam lutte contre la saleté bon bazo lutter saleté si la pas gêne Chada qui m'a honte à Luanda Gianni Versace Luanda en tout cas il faut n'avoir raté parce que tout ça matanga mais na boy ka bato na ekokika voilà to kabwani awa ngana pesi numéro téléphone pour na banga raté bato musu ba lo basale miso tema lo bimabe nga bo pesa numéro bana poto partout no bolanda biso plus 243 85 15 70 676 donc plus 243 85 15 70 676 wana ozwa pena ngamo kotoko cheso pe ofinga finga ngamo même nalingi kopesa batumi balete batumi satute napesi mbote pa Pasteur Moïse Mbiye la réserve de l'Éternel malgré makambo elobami ebele mpo na yo mais nga nazolobaka kaka boye na conscience na yo oyebi oyo eza vérité na oyo eza mensonge mais nzambe sosambelaka nzambe ya solo kangama na nzambe wana mais sosambelaka na nzambe ya lokuta tika nzambe ya lokuta landa nzambe ya solo Moïse Mbiye Pire petit nanga pona aja za petit nanga pire petit nanga na lingaka yo mingi to suki awa ciao Agence 16 la vidéo vas-y notre dimension les Congolais voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm papa na Kevin agence 16 j'étais à Mila Bazako Kadesa Kokola toujours imité mais jamais égal 16 clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,